Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour, salut, bonsoir. Bonjour, bonsoir, la grande famille. Et qu'au dépendre kaka na R. Voilà, sorry. Voilà, bonjour, bonsoir. La grande famille de BBC Mpoï TV, bonjour, bonsoir. Famille Libota, Bokoto, je vous aime trop. Merci, famille Libota, pour le soutien Nabino. Merci vraiment. Nazomona ba partage, nazomona ba j'aime Nabino. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci vraiment. Merci pour na bolingo na bino. Lorsque na yaka na lobaka famille Libota focus au mona pe bo matilanga ba focus na bino na ba commentaire. Nzambe nanga pambwelanga bino bo zala bo umi la famille Libota on est ensemble quoi. Voilà, merci pe na bandeko o ba komelanga o pe ba benganga, merci vraiment. Voilà bandeko, je crois titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe pourquoi pas bomoni. Voilà. Bandeko, nous avons invité, hein? Ceux qui sont à liboso ndeko, zala à l'aise, santo à l'aise, prends une place et s'abonner aux ala jamais dessus. Ah, tout ça, n'a biso ba analyse. Ah, les ate vanda wana zwa kiti, talayo, hey! Biso kuna elekate. Biso tout ça, n'a biso analyse, mais mingi to télé la ba antivalère et to pe sa conseil likolo nango. Voilà. Et surtout communauté na biso za communauté moko ya injustice. Bandeko na ye lisusu famille Libota bon matiselanga ba focus lelo total la 13e épisode. Je crois ndeko zala ya suka parce que na moni déjà batie biso déjà affiche ya repas na biso mususu taka biso na Belar TV to la nzala te vraiment Poutine de l'écriture toujours shalom voilà la grande famille je crois photo ya miniature bomoni wana eza ba artiste na biso comme d'habitude Poutine de l'écriture Belvi TV na Palmiche na Tumba et lorsque ça na sala analyse je crois eza ba makamoko na lobaka toujours na ba analyse nanga lorsque na sala ka ba analyse sur Yagabi et ça la passe na lundi Palmiche a ça qui sorti médiatique moko bandeko très posé, très poli, donc très intelligente, sagesse et belé. Et bilo kwa bimisa ki na munoko na e. Ce qui est attaque non artiste et comédien, ce que ça la sortie médiatique na yo. Tu viens au sali et au lobby et loko moko bo e ko toucher bateau peut-être et ko ramener bateau na savoir le quoi Palmiche et ça bien. Malheureusement, tout le monde a artiste et comédien, ceux qui ont bima a aidé quoi attaquer collègue né à Moussala. Palmi Chalobi, ba poser ba question quand ndenge zala kabiso nyoso to yibi ba chroniqueur à qui ndenge ba travailler kana ba question na bango o ba lukela ngo ba problème ba polémique sur évolution sur artiste et comédien sur Moussala na bango ezoke ndenge nini la fille alobi eloko moko oyo na lubango chaque fois na analyse na nga ya koloba keno bandeko vous savez respect oyo respect basomba ango te par contre ba gagna ango parmi chalobi et ça la capacité ya komona bato total peut-être na CD bato total na cassette tout ça na bana mike. Oh peut-être je crois na lobaki yango pe je crois na lobaki yango lelo na émission moko boye je crois ya coquette hein je crois eloko wana na lobaki yango donc autant mutu moko boye nde idole autant mutu moko boye na CD na cassette apesi oposa kozala artiste et comédienne mais lelo soki azosala sortie médiatique azwande ko finga muninga na ye azwande ko finga collègue na ye bande ko boma tsinanga ba focus to solo la toko solo la awa toko loba ya tout. Voilà.
Palmiche, je sais, atanga ki kombo ya mutute. Atanga ki kombo ya mutute. Mais ça ba biloko ya koloba bandeko na loba ngo chaque fois ya koloba bandeko bino batu boyaka kotala biso. Ou encore boyaka ko botala ka ba émission to salaka. Boza bazo bateneti nga. Na considéra bino lokwa bazo bate. Na zo bino boza bato mutu esala, mitu esalaka. So peut-être 2-3 au mitu esala te c'est bon. Mais tant on a ko sala analyse nanga na loba ke non, analyse nanga lorsque na osala ba o ba otala ngeza bato mitu esalaka. Et à partir de l'analyse, on a osala. Nde ça ke non na zo mwata respect na batu o ba otala ngana o ngana obimisa na muno nanga. Mais lorsque ngana oya na sali sortie médiatique na ko sala analyse mo pona oya ko finga, pona ko dénigrer, pona ko lobela ndeko nanga ya musala mabe. Mbala moko nazo pesa bino accès ya ko identifier nga naza nani. Les gens ne savent pas ça. Parmi Chalobi et ça la passi. Biso no soto bi ba parmi cho ba bimika na ba moma ba ya ba YouTube oyo. Ba bimi to ndi mango ba oya CD ya cassette to yebi bango. Parmi Chalobi eloko moko na place ya bandeko na biso ya ba ya Gabi ya ba mama Telesi na place na bango nga na yo ki soni. Parmi cha toucher mutute. Mais na ba commentaire au moins na ba toazolo ba déjà o eza ya Gabi. O eza tumba tumba, o eza mama Telesi, o eza mututel. Parce que bango nde to yebi bango déjà que non, mutu mobimba lorsque ozo sa sortie médiatique na yo, ozo ya kolobelela, ozo ya ko dénigrer, ozo ya ko fing, ozo ya kolobela ndeko na yo ya musala mabe. Bana mike oyo, na uchi ko sala analyse moko bandeko boko tabotala boko yoka kaka maloba ona oloba awawa. Parmi Chalobi. Mutu moko bana ko tala na théâtre, obanda otala na télévision, o sepela na ye. Après ce sentiment ya osala comédie. Mais lelo lorsqu'azo bima, azo perdre ba nini na ye nyonso, ba capacité nyonso to bana ko mona ye, ba respect nyonso to bana ko pesa ye. Aye moko ayeka ko sa nini ko bambango na se. Mais ce qui nga peut-être na place à artiste wana o ba bima ka basala ba sortie médiatique pour na ko dénigrer pour na ko finga na place na bino nga na yoka soni na maloba au moins na leki na bino a lobby. Il faut savoir garder vos valeurs, il faut savoir garder vos valeurs. Yango tikaka to félicita ka pechanga ah oui to chama ina monokote to félicita ka ba pechanga wana to félicita ka ba Poutine to félicita ka ba dinana. Tokyo chama ina munokote. Tokyo chama ina munokote. Okomona mama Telesi akobima pendant asa ba yambiye na émission pendant 30-45 minutes. Bango basa akutu ba émission na bango eumi na ka ba 50 minutes. 1 heure du temps. Na komo mutu moko na collègue no musala. Siko bano bazo ya lobi awo. Na loba ngo na banalise na ngana bi omoni bano ba oya lobi bana na ba oya na ba vitesse bien ya bango ba tangeli yango classe soki bo tali ba théâtre bana na bazo sala. Mais non, laisse tomber. Siko baba na ko apprécier bino kala bozaki ba idole na bango, mais peut-être okyo koma film boy alabi na benga yaya ote parce que yaya oyo a perdra ba valeur na ye. Lobi yaya oyo azape capable lobi asa ilanga émission. Bozomona kuna respect a mutu ekitaka. Bomona ndenge valeur a mutu ekitaka. La grande famille bo aimer beau partager. To solo la bandeko. Et ça la pasi. Ya komona batu loko ba ya Gabi. Biso tozaki batu moko ya koloba keno, to ya kosala ba analyse awa, tozo tombola ba ya Gabi wana tozo bate, ba ya wana basala musala. Loko lelo tokoma koloba ba pe banani, ba mama mabele, ba lipati, ba esengo. Pour ceux qui ont moni ba vantiro ba artiste et comédienne ba salaka. To ya kaka na ba analyse atoloba bino bo uti lobi bokoti na comédie encore bobimi lobi awa. Bolingo pe ko peut-être ceux qui Congo ngo bo memango na mutu siko li parti na esengo ba loba nini biso nyonso to yebi moment ta wana ya li parti na ese parce que bango mi balé kaka
Yango il faut toujours koyeba kopesa komi pesa ka valeur. Komi pesa ka respect. Surtout ceux qui va ko remettre ba no peso respect. Yo moko parce que ya gabi ninga za to monaka. Bana mike bazo manquer pour na nini parce que yé moko a perdre eloko wana déjà. Yango moko to félicitaka amu pesha na ba putina na to félicitaka bango. Parce que baza na ba idole na bango neti luna lo banini idole na ngai eza ba peshanga banani ba Poutine. Siko tala nani Palmicha zolo ba bien lobi yaya moko boy bandeko moko boy to bandeko tala bango na CD to bando tala ngo na cassette to sepela na musala na bango ba pesi pe biso posa ya biso pe to koma ba artiste mais lelo zo mona vandi na se à perdre ba nani na ye ba qualité na ye nyonso pona kwa ko finga muninga na ye. To yebi très bien que no ya gabi akoya ko répondre mais il n'a pas mich atanga ki kombo ya nani te ya tumba te atanga ki pe kombo ya mama télé cité eze loko moko azolo bango bandeko na mutema mabete alobi yango o esali euti na mutema euti na mutema ya koloba keno baze belé azaye moko te baze belé tango ba monaka peut-être mama télé si ba monaka peut-être ya gabi ko bima ko ya ko finga muninga na bango bien koloba mabe po na collègue na bango esala ka bango mabe artiste bima ndima muninga na yo ata na écran ndima muninga na ata soki na sima caméra ko ndima ete ndima muninga na yo lorsque oza na plateau. Ils ont passé bandeko. Palmicha lobi na ki mutema passe na bi oh mon Dieu. C'est-à-dire que no batala kana bango ba comprendre ce que o edika bato dika mas. Mais yo moko za exemplaire te. Sikoyo bo perdre ba dignité na bino. Pona nini pona ko bimaka ko salaka ba sortie médiatique tout le temps balobi que no munoko elobaka mingi. Et soumukaka. Famille Libota, bo aimer to bo partager. Ya gabi a touchaka na ya talakata touchaka. Tumba. Eza pe na mutute o ya che mal à l'aise abanana na Irsil Peshanga. To hebi abanda kala. Abanana Irsil Peshanga. Mais le quoi Irsil Peshanga pe za mutu mote ya kele ya donc yepe nzambe pe akela na ndenge na mutu moko mi pesa valeur moko ya koloba keno batu batonge ya koloba keno abuda batu mais eza ko budete eza charisme moko ya koloba keno tant que star il faut na zala ndenge azawana siko bino boko ya koloba ndeni ni keno Irsil peut-être aza orgueilleuse ou encore Poutine orgueilleuse balingaka médiate ba o balingaka media bango yo ba mama télé si yo na ba mama tumba ba bimaka ba ya loba nini ba sambwate ba sambo po ba teka na soni po na ba sortie médiatique na bango. La grande famille bo aimer bo partager famille Libota eloko Palmicha lobi na ebike maman télé si je suis sûr et certaine bako yamba ba retour des questions bako lobele lo kat Palmicha ndenge alobaki or Palmicha lobi eloko moko eza ya solo logiquement parlant en tant que artiste et comédienne ndenge bokoma bosana keno bozalaka ba artiste bokoma mbala moko pe ba chroniqueur ba chroniqueuse ozobima yo moko na nomi bosani bota niveau ya tumba na mama telesi yo moko mi bosani keno oza star mais oya kotombola mutu mususu posa nini o dénigrer mutu mususu. La grande famille vous comprendre boyo keloko mama telesi ou encore tumba baza pe ba star tokyo niete ya gabi ne so to bitolo ba ya gabi aza star mais lorsque aza bayambie na plateau
abosalaka ke aza pe artiste comédienne, aza pe star, asala kombo tongo. Mais aye kotombola mwana moko, aye kotombola mutu moko ope bobima na ye moma moko pona koleze mutu mususu oyo ye pas artiste. Donc na yo moko na nutumba tumba na yo moko na mama telesi obosani ke noza star. Makaboyo. Makambo to mona sur les réseaux sociaux na ba artiste et comédien. Pas si peu mawa parce que ba leki oyo babandaki kotalaka bino bareva bino babenga bino bastar bopesa bango inspiration bopesa bango baposa ya lelo bakoma bastar lelo bakoma baartiste et comédien. Mais lorsque baomona bino balobi o azaki start oyebi keno aza star ozoya pona koleze muninga no mususu po tombola mutu mususu toboyi te ezalaka nango ya keno nga nalingaka nanga Poutine nga nalingaka nanga nani Irsi Peshanga pourquoi pas dina na nalingaka bango etango nalingaka bango wana bandeko naloba nanga kaka vrai au grand jamais na ya pe na fingi peut-être soki nani soki artiste nini na fingaka nanga pété soki likambu eye na ngambu na ekuna ke non bake nango mabe na batu onga nalingaka nakoya ko éclaircir ce qui est normal. Et non pas artiste et comédien, yo pe star, ya tongo ya gabi. Tumba, tika non to rappeler yo. Star a tongo, ya moma ba CD, moma ba cassette, au sala combo. Film soki ya gabi azate, ba irsil bazate, to yebi, biso ba to libana to ba de otala, soki bo zate donc to otala théâtre te. Ba producteur pe ba ebi ke non film nanga on a commis soki Irsi soki Poutine a pousse azangi ou bien ya gabi azangi c'est que non tekate tala niveau wana tasko niveau o mi bambi yo moko na se pona kozanga sagesse na intelligence. Donc, au vendaka na plateau, omi bosana ke no ozala ka star, omi bosana na yo. Mais oye po banobeti sa bandeko na yo ba collègue na omi tout. Bota niveau. Soki kindo kite ezani. Famille bota bo aimer bo partager, to solo na biso tolo ba biso ka very. Tolo ba na biso vérité. Tolo ba vérité. Et là, comme moi, c'est à lobby parmi Chalobi. Non, la fille, elle est intelligente. Dis-moi, artiste, Moussou Baza, omito et ça, la capenza, ya, lorsque mon artiste, moko boya bimi, a sali sortie médiatique, o lolo, bapo na yo moko, o yepo dénigrer mouninga na collègue na yo. En oubliant que non, yo po sala combo tongo. Nga kutu mama télé singa na mona na ngai na ba CDT, na lo ba vérité. Poutine kaka na eko bimisela biso bato ebele o bazaki na basima bandako parce que na mama télé si yango azaka pa Caleb to ende ko ebele ka atango ayeke pa Poutine na o makambo ba zonzo soki zonzing soki nini yango Poutine pe bifula o po ye mama télé sa ute pa Caleb. Oui, Caleb to wane ko tala mais ngai personnellement na ko yebe mingi ne ka tango ko tia abadjo jouer na ba zonzing belle vie et tout siko ya nani mama nani ya na biso tumba CD azala cassette azala CD azala donc azai mutu moko boye alingoza na somo peut-être ya belle vie te alingoza peut-être na somo ya Irsil Peshanga te alingoza pe na somo ya Sila Bisalu te poyi asala pe kombo ya koloba ke no producteur azo kitabaki ni boye ya gabi faza na film nanga. Mais c'est dommage to rappeler la grande famille bo partager famille di bota focus kuna bo matiselanga ba focus na lela bino ka pona ba focus wana na ba j'aime penza bo sala nga kitoko makasi
Donc, elle a perdu, donc, à se perdre totalement. Tumba, tumba. Maman télé, ce que tu sais, quand tu as bimi, tu n'es pas calé, comme jouer, ceux qui ont zing, ceux qui nini. Nde to epe ko yeba e. Nga kutu nde na oloba. Na lobi en général, te nga. Abima na epe, a jouer kapé bien. Parce que okundi ayo. Po tombola ya mutu mususu. Hey, yes, est-ce que ce que tu as vu ton zonga là on a CD, ton zonga la cassette, lelo, to komi Irsil Pechanga, to komi Poutine, to komi Sila. Wapi ya Gabi, mais normalement na bango 3 il fallait tato zala pena ya Gabi. Il fallait payer zala parmi bato peza awa peza ba artiste bango yo o peza zo ke de bien te do bitumbo tcho neto mona ngwa. Ba guerre ngo. Mais il fallait pas zala parmi parce que ça la combo tango. C'est dommage, hein? C'est dommage au perdre donc au se perdre yo moko que aux ala star o inspira bana misusu o pesa bana misusu posa bana o batala yo lelo ba comment ba ya yango nde boye. C'est-à-dire que no moment na ya chronique na ceux qui peut-être moment na ba CD na ba cassette ceux qui chronique ezala kandeto yeba déjà ba comportement na bino kala. Parce que dans le moment on a peu chronique ezala te. Donc internet ou YouTube réseaux sociaux on est ko bimisa penza ba identité na bino. Au moins ni charisme ici Pechanga. Ah na lelango fort. Star il faut azala bongo. Star aza mutu moko bima ya ko sala ba sorti tout le temps te. Irsil Pechanga keneki poto a tango keneki poto liboso a ba keneki na fali pupa. Ba yamba na plateau ya nani susu. Plateau karakota boke otala émission na bomona ba vie et bêta. Pour nini asala ka ba sortie médiatique tout le temps te. Ce que le bien ça la sortie médiatique na chaîne ya mbiye et OCP là. Ata Poutine ndenge azawana. Mo to komika boye za ya Gabi a to zappé. Pour nini po to yebiye. To zappé par jour au ça l'émission ta 3 ta 4 koto ba pese ba 40 biloko ngo zolo ba ozomi bossa na yo moko za star ta niveau ta ba mikende ba ko rappeler yo ya so za star problème nini makamu nini zo ça pour to identifier déjà tant pas Michel Obi bon on les libanga molili ce que libanga molili biso déjà to identifier to ebi que non maman télé si elle est parmi Tumba aussi elle est parmi. Pour bango tende ba tuboko boye dongo ba bungisa penza na yo ye bateso no lobani. C'est que bon comprendre. Ya que no bano ba ya lobby. Ata ba ko nzambe nanga na place ba ya o ngana wiki soni franchement pour parler Michel Obabongo azoloba très posé au sentir que non batika la kabushi be lorsque batala ka mutoto banotala na CD ka mutoto banotala bango na ba cassette ka mutoto nda pesanga inspiration que non na comme lelo artiste ka muto penza so ina ota et comme kaka allez-y comprendre. Famille Libota, boye melenga vidéo Olata Poutine, Olata Belleville, on dirait Likambu. Mongo na ye olia. Poutine kuta zaki mutu moko bwena minicho yo, alinga peso ta respect za wana bayaya. Donc wana star. Mais on perdra valeur wana. Pona nini bilobish, biblo mso bima kozwa koloba yango te. Ba Poutine oyo ba Irsil Pechanga ta bobima na ba moment na moza mukolo pa Irsil Pechanga mais bazaki ba tumoko fallait baza wana penza star beaucoup de respect mais respect ne oza soute on ba ke no respect ba somba ngo te ba gagner ngo
donc yaya bamba na ami bamba ye moko muto bamba ye na CT o epesa biso nyonso pe ba nini ya que non to salele pe analyse oza star oza la chaîne na yo sala ba bi elubu na yo wana sala ba makamno mususu kaka na chaîne na yo o ekopesa sous valeur makasi ke ya be bloko ozo sala na zo dénigrer yo dis-moi leki ye wana lobby siko ba o ba lobby te il reste à savoir. La grande famille, je vous aime je crois na lobby o eza ya solo tokutani prochainement bo aimer bo partager focus toujours bisous bye là-bas.